Pas champion. Voilà. Vous voyez sur na disque d'or adora. Est-ce que moi n'yango déjà mana na yo muto tipoto? Na comment on le vend. Na kacha stade. Pas pour la le 28. Donc quand les 28 photos ça pressé. Voilà. Le 29 tout le monde. OK. Kobana la vie na biso papa chéri. Okay. Donc kita kobana la papa wema ça dévoiler à loba non fallait ça sali déjà tout à décrocher. Donc soki oza mutema mabe bato babe ba okufati. OK. So stade betami to tika la mutaka. Soki disque d'or bazui to tika tisiko batika li. Na ba danseuse Avion ezo sa nini? Avion moko ezoya bato ba osa lumière bato ba osa la son ba Jenny o abinaka o Jenny abini bloqué azana groupe aza plus de 22 ngam na ba masque na bango tshomoni ndenge ba biloko ezo Nana Boduga yewana surnaturel alakaki biso 5 jours à Pamba. En tout cas mais nana batu ba lele absence na yo makasi. Ah, obike ozolekela bato comme okende ba poto ya ba 5 jours. Bonne voyage l'équipe comment? Voyage l'équipe très bien. En tout cas sans stress. Voilà. Sans stress, talaka bonne équipe à champion. Voilà. Vous voyez sur na disque d'or adora. Est-ce que moi n'yango déjà mana na yo muto tipoto? Na comment on le vend. Na kacha stade. Pas pour la le 28. Donc quand les 28 photos ça pressé. Voilà. Le 29 tout le monde. OK. Mana na boni santé ya yemoko aigle. Moral kitoko. OK. Parce qu'au moins jour à jouer disque d'or. Na sala ka 6 heures de temps na studio. OK. Ya plutôt akangama na studio au sa musala. Ngome la ba champagne net boye, ngome la ba champagne na studio sa musala. So zenga no tonga to kata boulot to savourer no ba champagne mais le moral ya boulot net na fille. Et loko ezo lekela bato atikali ko poster ngote, atikali ko lobela yango te. Mais bato bazo traiter orgueilleux que nous avons ignoré Bayaya, mais ni message atteint na Facebook. Na yebisio mutwana za na musala moko ebangiso. OK. Donc vandi wana ba sepela pona disque d'or o ya zo no mais ya kangami na boulot. OK. Ça déterminé faut banzembo sila. Voilà. Le 29 ya mabe ya somo. Mana na to moni vraiment ozana ba programme moko s'activer obandaki ba descente na Kinshasa to moni oke ko interviewer pe bana poto na ebité est-ce que ozo mélanger biloko wana nyo saison le bien? Et ça les a bien tout ça fait la film parce que la idéologie à la communication actuelle Zakari Bababaswe alors il faut tout ça là bas plateau yambana parce que crème sur internet ko bimsango arte mais bon mon nana boduga na ebité so tenga pito yambana te na ebité équipe na biso ko ya Valdia ya vraiment ça la biso bien mais na moni déjà ndenge bokiti boye donc communication siko ezo banda pena makasi parce que ndeka ba warrior ba libanda ba ose la pe bambasi na 20h. OK. Bakaboni ba air, OK. Monsieur qui t'a côté net éclairé. C'est autre chose qui t'a na tango fort. Na emani. OK. Mais 50 na vient na obadiata. Vient na di badiata. Voilà. Nde siko bambasi ba pe bien avion. OK. Na temps ba moto ba bloquer ba bolo yango yo kita na 20h. Voilà. Mais na boni oza pe fatigué makasi. Mais c'est comme on dit so est pas boulot ça. Et mo ozo pas fatigue na kolongo li fatigue. Mais pour ni makambo ba voyage yango ezala bato ba soutenir fali. Bon. Et mon a vie ça. Na obike maana na makambo ebanda masekia. Ke nana boduga. Akionne soutenir fali. Mais lelo fali yango akomi number 1 ya ba disque d'or. OK. Soutenir fali ke ko leti bino ko vanda ko poli non, faut soutenir vérité. Vérité, OK. Vérité oyo ba diabolos bandoki bakali ba yebi. OK. Vous comprenez? OK. Bon baba flatter, pour biso pas fali to flatter ke. Voilà. Ko ba kaka vérité kel na ngai. Mais bango baba flatter ko muto bon ba ko côté là. Ayebi ke ba kosa ra ye. Voilà. Comment so yo lekinga la vitesse na mona yeba te. OK. Siko ba tumo ba ya ko lo ba kete nana film na film leki catalogue TV to na ndenga normal film na film na ba abonné na vitesse na émission eleki catalogue TV ya nana boduga. Mais c'est na so na yoza. Oza mutoza na kati ya TGV ya ba mama parce que lelo pena to kende pa etozonge pa na ba mère pena ya ba chaîne internet
moto atelema na yo azate nayebi te elo nini esali kolongwa no Kinshasa olongwe lelo lobi mbala moko sangwa disque d'or ozalaki au courant ke eloko moko ezoya okende mbangu ou bien coïncidence ka ekota nango tosola ba surprise OK na plateau maintenant vadi faut penser yo nanga mais yo ndo ya manga te nando mwana nanga musu yeyo omona ba polo déjà to anango équipe mobimba ça va bien osola bien batu ba olinge ouais voilà batu ba olinge mingi osola bien batu ba olinge osomoni déjà na moni na landa ko oh natala na ba commentaire osola bien loba mo langage moko pa ya na na bodoga c'est pas vraiment ma cache tala ka bino za bato ko inspira biso tala bino sala ka vraiment plaisir para na moni en personne ya ba classe depuis que les 29 février zala na pour soutenir à côté de biso voilà on ça concerne ba champion ba force en nature te mana nanga azwi kan kokolo nga charge nangeza ka kan kokolo mobimba na page na kangi na kangi hotel sikinde zana ya pito na tindelo ba image ba banderole catalogue pe matiseli voilà na pe côté monter OK. Billet on a pas dans sombre la bateau dans sa base. Voilà. Et ça que ba warrior ba zani mbongo. Mais ba warrior ba l'esprit mo social. OK. Muso ba li banda ba na beso ba somba. Mais na famille la ba on ba santé. Mais à ce type on sombe la 100 personnes. On peut ça na ba. Mais elle va billet acheter. OK. Mais ngaba billet o bato atindeli ngambongo na lo banzamba zokanga nakokisi 5000 billets. OK. 5000 billets o na sombeli bato. Sikoyo parce que na senga kinga tange mwana sodefona la sa force nangake ba mama nyoso ya kan to ana besoin 20 000 personnes na compte na biso donc to bimisa pena 20 000 personnes bakoya batu ba mona pena ke camp militaire et po biso kango koleza base ya batu ya blague te fallait aki ko soutenir ba mama vevi na biso ya botosi OK. Champion. Baloba boy. Toka baya baloba sokola disque d'or. Mais fali a sokola disque d'or a fongola disque d'or na carton. Maman nana boduga ewana en direct fresh outi poto. Aye lelo ala kaibino 5 jours. Blague écoute te. Donc ça dit et comment il aura fait c'est toi in studio à partir studio batbaye ebele moi à travailler ça sauter mais disque d'or wana ezara pona biso moté eza pona Afrique mbimba eza pona Congo mbimba eza pona ba artiste nyon surtout ya Congo bazala mutema mabete bazala na sengo wana kobana na vie na biso papa chéri donc kita kobana na papa wemma ça dévoiler à loba non fallait ça sali déjà tout à décrocher donc soki oza mutema mabe bato babaye bakufati soki stade betami tokotikala mutaka soki disque d'or bazwi tokotika ti sikoyo batikali batiki te epuis sikoyo baza na problème parce que baa na problème baobeta match na bango baobeta wana baindien baobeta match na baindien place bie ekota eyebani te donc place bie ekota eyebani te OK babita yango fort na pose question suka parce que bandeko msu bana besoin bakisa boye awa spécialement pour na événement ya Stade des Martyrs mais to moni bozoya ndambu ezaka po fali amemaki bino bolekaki ebele na moment oyo ba orchestre tezo sala demande ya visa bazo zoate secret ya F victime eza nini au moment où bazo pimela ba orchestre ebele visa bino bozo zango na facilité secret ya F victime eza nini donc secret ya F victime d'abord eza organisation fali pour pas bien organisé na ba manager na ye Madina aza bien organisé na ba tantine Mano donc mindele parce que lelo to tourner na bat basala lumière ba mindele ozomona to sala tourner muta o sala son aza français donc to tambo na batu o mona bata moka la bisoté bato ba sala son voilà non so la papa babita ngo fort ba oza question ka ya suka parce que oza bon oza bagage na yo na non c'est bon babita ngo fort boye pona Stade de Martyrs est-ce que quoi c'est biso après stade boko fanda na Kinshasa ou bien ba programme soze la bino libanda mbo yeboye
à partir de l'élo déjà. Batiki biso to tambola bandeko na biso tunde ba yebo ba mona biso to na 3 jours. 3 jours wana to zo maki. Avion mo ezoya na ba danseur. Na ba danseuse. Avion ezo sa nini? Avion moko ezoya batu ba osa lumière. Batu ba osa la son. Ba Jenny o abinara o Jenny abini bloqué. Azana groupe aza plus de 22. Ngamna ba masque na